Boni bozabien ngana zabien na lati déjà mayo nanga ya Congo ya ba léopard na mimi drapeau nanga ya Congo. Après 50 ans, toza prêt pour la Coupe du Monde. Nazo yeb sabino déjà elo kumoko ngana yebi bisu to beta na bisu Coupe du Monde. Lelo Congo contre Jamaïque. Toza prêt. Lelo toko gagner bango toko laksa bango ke toza ba congolais. Mais nini bino bo yebi déjà ba léopard ata bo gagner ata bo poli ngana sana ngana fana na bino. Mais lelo s'il te plaît bo gagner. Pour nous na loso déjà koti na libumu. Ezo zela kaka babu pona na sauter. Mais lelo na yebi, lelo na sauter belé pona lelo macho ya biso to gagner. Ngana sana nga malembe nenge bozumu na ngana vani awa nazo zela pona matche banda. Nazana nga malembe très calme pona na yebi lelo toko gagner toko laksa bango ke toza ba congolais toza makasi. Nazolo ba peto pona lelo on est ensemble toujours. Donc, bino bomoni ningi, to pola, to ko gagner, mais kutu, ko pola, na boy koyoka. Na lingi kaka koyoka, ke lelo to gagner. Wana kaka na lingi koyoka. Donc, ko pola kutu. Koya na ko pola na bino pangate. Kaka ko gagner macho ya biso. Ninga na lobaka kaka, on est ensemble, to ko laksa bango, ke to zaba congolais. Donc, oui. Ba léopard, boyana ba bina bino pona lelo toko gagner. Bo ta la match bien bo sepela. Na lingi bino mingi Chloé l'africaine et Zaya Klina, on est ensemble. Mouah.